Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru mezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape se kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote Bakinois peut bien venir dans le numéro ya sika magazine le bel cabine ba réalité Kinshasa KNB. Bakinois va pesi ba point de vue na bango ndenge procureur général a ça la ouverture ya ba événement oyo. Et les gars qui le 19 là le 20 septembre. Kinshasa l'équipe partout, procureur général de la République a ouvert information judiciaire par rapport à l'événement il y a le 19 et le 20 septembre pour établir la responsabilité de part et d'autre. Il y a un autre que cela n'a Kinois, ce qui est infraction on a établi. Ils ont la majorité, ils ont l'opposition, ils ont ceux qui battent qui peut kokanga pe kuna bazali. Boyoka réponse na bango. Justice fait équitable. Ceux qui bazo kolukaba kanga bato opposition baluka pe bato ya majorité o babuka pe biloko ya bato ya opposition. Mais pour conclure, il faut kaka mboka basala dialogue inclusif pour paix et zala. Mais j'ai le droit parce que le parquet il fait la poursuite, il n'arrête pas, il ne punit pas. D'abord il devait faire la poursuite judiciaire. Après avoir établi qui est l'auteur de quoi, allez. On l'arrête. Il est congolais, il doit quand même respecter la loi. Il ne peut plus jamais piller, il ne peut plus jamais détruire, qu'il soit question de l'opposition ou du pouvoir. Ça dit peuple, à moins que ça ne va pas. Allez, Azir, Moutouma Kangamazata. Peuple, Moutabimaka Samakamboa. Tomoro Basaki, Likamora, ma baise à l'opposition, et à la côté à la majorité, Moutouma Kangazata. Faut bangonyo se battre bango. Ça dit peuple montasale que ça ne va pas. Abimisi makamboan. Je dis ceci, il faut que les hommes politiques s'entendent pour le bien-être de la population. C'est tout. Mais le procureur général de la République, c'est un chevronné à la matière. Hein? Le parquet doit poursuivre. Le procureur doit poursuivre. Hein? C'est son rôle. Il poursuit même par humeur. C'est ça le droit. Ah, mais alors, s'il pour ceux qui constatent que celui qui a commis un manquement, pour qu'il réponde au regard de la loi, c'est tout. Il faut la majorité, pour constater que télévision, chance de Pambate, ce que sortez diso, muto ale, atundaki, na muto adaki tazana sala. Yoko kutumure, osanani. Muto ale yo so liago tundi. Bon ngai na la sala tango yo ye. Bon, yoko busenga muto na sana sala. Est-ce que tu yokana? Yokana. Na ton alanda ki réaction ya Mende. Abaki clairement que so va établir la responsabilité que du côté opposition comme majorité parce que mais côté majorité ceux qui sont dans opposition parce qu'il y a eu des rapages dans marche mais bah opposition va se faire bah pouvoir va se faire justice ceux qui va rétablir responsabilité côté bah pouvoir que bateau bah tomber bah siège à la partie politique à opposition so bah moni bon même loi même dans la justice ça pour tout le monde quoi. Bolandi ba point de vue ya Bakinois moko na moko pe ya lobby ndenge oyo azokanisela. Alors commentaire ya kobakisa ezate justice sala musala nango malamu ndenge sala Kinshasa et l'équipe partout.
Malgré l'accord, il y a cessé le fait entre Russie et les États-Unis, le bombardement il y a Syrie et autres continuent. Il y a les Nations Unies à interrompre l'aide alimentaire dans les civils. Bon, ça va détailler l'élément. Accord y a cessé le fait signé entre la Russie et les États-Unis sur la guerre y a Syrie. Et ont tardé comme effectif sur terrain pour le bombardement et continuer d'être une ville et Alep. Les Nations Unies à suspendre aide alimentaire dans les civils syriens suite à bombardement et à convoi alimentaire humanitaire oyo ezalaki destiné à les civils. De l'autre côté, régime ya Damas ezako kamwa ndenge coalition ezako bombarder ba position ya armée régulière au lieu ya ko bombarder ba rebelles islamistes. Les deux grandes puissances, Russie et États-Unis, bazako luka ko renforcer ba mesures diplomatiques pour tenter de rendre effective trêve wana pour permettre à milliers de civils syriens d'accéder à l'aide alimentaire. Mais dans la Syrie est commis bombardé, ce qui est loco et salamité, l'Europe va assister à un afflux migratoire sans précédent. Pour selon HCR, tous les jours des milliers de Syriens se déplacent, soit en interne, tout comme en externe. Situation oyo epesa mayele na ba politiciens oyo ba privilégié ka voie ya violence au lieu d'user de moyens pacifiques. Talandenge mboka ebebi tamuke oyo reconstruction ekozwa temps ebele po balobaka difficile à construire et facile à détruire. Kinshasa et l'équipe partout. KNB continue pour la dernier sondage entre Hillary et Donald Trump oyo campagne na bango comme une phase décisive. À un mois et demi de la campagne avant la tenue du scrutin du 8 novembre entre Hillary Clinton et Donald Trump, mais il faut noter qu'un moment fort d'une période de campagne est Zalaka Bongo, débat contradictoire télévisé pour permettre à chacun de candidats à présenter programme naïe auprès des électeurs. Sauf imprévu, déjà ce lundi aura lieu l'un des premiers débats parmi les 3 prévus entre Clinton et Trump. Dans le dernier sondage, il y a Orlando, en Floride, et puis si Hillary Clinton est placée en tête avec 50% d'intention de vote contre 45% pour Donald Trump. Cette situation, il y a Orlando, dégage 2 constats. Le premier est que Clinton, après 2 semaines de campagne difficile, a réussi à survivre. Deuxième, Donald Trump dépasse difficilement seuil à 45%, 46% d'intention de vote. En moyenne, Clinton pour l'instant avant ces moments décisifs, il y a débat contradictoire. Oyo et Bimaka nettement l'X na ba pays africain et Zako placé Hillary en tête. Mais ce qui lundi a lié monoko bouleversement il y a donné et qui peut changer même si ce n'est pas le débat de Moutou et déterminera ce qui Moutou a Rosala et l'itoté. Mais Donald Trump s'est attiré quelques critiques ces derniers jours. Nandenge aboyaki ko rencontré président ukrainien na New York. Trump aboyaki si invitation à Kiev alors que Bazalaki invité Bango Mibale. Refi à Trump et pesi encore opportunité na Hillary pour à présenter Trump comme un allié à Vladimir Poutine. Lundi misope mato ya KNB ekozala wana pona bino kolanda nani ako dominer débat po kosilisa complexe ya ba débat contradictoire oyo ebimaka neti mythe na Afrique. Kinshasa et l'équipe partout. Totoni bana basi ba ebisa biso s'il faut tester mobile na ye soki aza fidèle envers ye soki akoki kotinda camarade na ye alinga mobile na ye. Nanolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai. Magazine KNB tole ko déplorer mauvais comportement au basi misuba komalango pona yeba que mobile na ye alingaka ye ya ko se permettre ya ko pesa muninga na ye ya mwasi ake ko tester mobile na ye po ayeba si réellement mobile na ye wana alingaka ye boyo ka basi ndenge balobeli batwana eza ko ozu pondu obina zo pondu na tchana pemela ntaba na ta soka ko lia on to lia te donc po a lia nangoka donc okoko meka bongo jamais o mekate ozo camarade o pesa eko simba te ozo mwasi o tante pa mobile na oke na ta soka ko lingaye a ko lingaye kaka
pour moi son temps okende kuna ata boyoka na moi son là eza nango jamais comme un solo. Non ko ça nango jamais pour bas tester kate. Par exemple, biloko tozo tester pour muta tester ye basoke ko sima to sim pour ce sima te yo mazoba pour regretter na suko ça quand pourquoi chance ya mba moko yo ko meka mutaza na intention tant aux intentions na sale ngweki OK mba moko zungelo soutien ni mto bima perdante non linga te pona bien mo mba na kaza bilinga linga so amoni ako linga so mateke simba te wana oboma mututi tango linga mobile no ko sale ba jona te pour so mobile na comprendre que yondo sa ki jona to baby silibala o baby silibala no esimba te atiki yo ala komi ko vivre na camarade na yo okoyi ko mega mobile no na makamusume wana te boki wanenge basi balobeli comportement wana vraiment na bino oyo bo se permettre ka ya ko pesa baninga na bino pona ba ke ko tester mibali na bino po bondima que mibali na bino balinga bino eza vraiment malamu te parce que tango yo déjà za ko exposer mobile na yo bongo c'est que yo moko pe olingi te et puis oza pe na posa bo continuer te vraiment na bino bo sela ngo bo meka un peu ko changer Kinshasa et l'équipe. lelo tosololi na bapapa bayebisa biso soki balakisaka bulletin de paye to mpe basalaire na bango nyonso epai ya basi na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino KNB ekiti na commune Kune pour na recevoir na papa pour na constant autosali que papa mingi balakisa sous ba bulletin de paye to ba salaire na bango pa ya basi na bango te. Yango boyo ka ndenge papa balobi na micro ya KNB. Te wana ba faux ba père, ba égoïste. Vous comprenez? Na kati ya société na ndako surtout. Donc il faut père aux à la très douce. Maman solo a bien la mère pour qu'il ait bien. Soutenez de Makamambongo, ça nous peut souple. Pour la nini, pour ce comme il y a Goliath, n'a palais et Simbati. Babo Makamambongo, la banga bas salaire. Bah au salaire ma bé. Bon à salaire, tant sous beaucoup économiser, bosso mi tant sous ma belé. Bani ko tongo malé malembe. Pour na avenir ya lobby abana. Bon père yo sugoyo. Comment na robo Makamambongo ngo boti sugabi. Édition na zo sala donc bulletin de paye na ngana wido relaxa moi sinangata. Moi si nango toza na katanda na yo kolakisa yango te parce que donc ils donc mabe so na lakisi o so na lakisi bono ga lo na ebise donc vérité ya makambu na ngani osonti akoyi koyeba ngote poso ke za bongo te prochainement tanga komona donc il échanger a olobani na kosi mais OK eza nango donc vérité omoni yango donc na basi donc il y a lelo puis mokili yango donc lelo ndenge donc ekomi boyi. Donc il y a bien des fois où ça donc moi sinon donc oui ça moi sinon vérité va m'accompagner tout. Pour les bandes péga ko aura donc pas problème. Ça dépend d'un homme à un autre et d'une femme à une autre. Moi si je suis sur l'accès salaire à gérer on a ndenge mo bien. Mais je suis sur l'accès salaire à comme les 10 à 4 ans. Bon mutuna mutuaza na ba éducation de base na zo na ba parents na e na ba place akena. Ngaba sanga moi si na mobali ba muto modo il faut na lakisaye oyo nga na zwaka na ko pese salaire nyonso et ko éviter ngai ba problème ebele so na pese salaire aboye ba déjà niveau à salaire na ngezali c'est-à-dire ako senga nga biloko oyo leki salaire na ngai ti akoye la nga problème a famille na été oyo leki salaire na ngate donc c'est-à-dire ye moko muta ko gérer naza mobali ti so na zi cop na nga msusu ya oyebate mais ya a besoin de salaire na pese salaire na kata salaire on a oyebisaye lukela ngai mbongo ya argent de poche lukela ngai mbongo ya transport par exemple et que vitsenga makambo ebele c'est pour cela pesa moi si salaire non surtout que salaire Congo ya mikolo ezaka nango ebele te ya bando raisonner le makambo ebele soko pese salaire yemko atala lobi ah muto azwaka 20 000. Alors il faut que la programme nyonso sur 20 000. Soki matanga na bino kuna bazo senga epa na bango bazo senga matanga 50 000. Hier azwaki salaire à 20 000. A côté langa. On moni place ko éviter nga ba problème ebele ata na bimi na yena ngana kwiti a oyeba kino mutoyo ba sombele ko sombela sombi na mbongo ne moti. Toyebite soki ezalaka nini bakinoa mingi bazalaka na ba mauvais langage okoyoka omatina taxi oyebisi mutu bongama soit oniati ye okozwa lingala moka komama yo mikusu kuta koyebisa ozwa na wate express toyebite mpona nini boyoka bakinoa ndenge balobeli yango wapi nazongi na liziba
esika nazwaka makasi. Kinshasa l'équipe partout, magazine Nabino, tout ça, à la commune, il y a Gombe pour nous Solana Bakinois. Par rapport à un mauvais comportement, un mauvais langage, au Bakini Bazaranango, ceux qui t'ont besoin de la bus, au lingo mata, au nyati, mouto s'excuser, pour Moutouana, Limbiso, au Mona Rolandi, c'est là où sont les Mabia Bossan que yo présenté Keb excuse, Topé Nanzela, aux appréciés, au tout moutou, s'excuser, Batona Badara vraiment la difficulté à pardonner moutou facilement, et en Bakinois, balobé le comportement. Oui, plusieurs fois, vous avez le bus, Mati. Par qui dit bah on y a tient à l'ocolo, Seigneur pardon, à Bani Kofinga, pardon, on a aucun ango après, saline encore, est-ce que mon ingate, tout ça, malgré toutes les explications, je fais ça, je persiste. Bon, dans mon cas, j'ai préféré continuer au lobby, je me suis excusé, ce qui a ligné Koyo Kangate, je m'étais, parce que dans mon avis, si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, il faut te taire. Par notion élémentaire, on a savoir vivre, bato belé personne en mode. Donc, le comportement est comme moi mingi. Ils ont correspondre à l'éducation. Éducation, n'est pas mutakoleli. Ils ont bien éduqué, ils ont bien éduqué. Tout d'abord, il y a des fois sans sala, bien aliakité, bien makambuna mbok ndakuna yezo kosimbate, akom kotam nakanda. Alors, je vois que à cause de la que les bosseurs mukolo a sali acte mabe, on a s'excuser. N'importe quoi. Donc, ils allaient dans les autres. Tout d'abord, ils ont un comportement mabé parce que ceux qui ont sali mabé et qui a saigné pardon, il faut normalement aux alamtés makolim bisaï. Donc, une fois déjà ont saigné pardon, quelle que soit l'intention qui nango, ce que vous avez normal, vraiment, vous avez réfléchi. Bon, tout le monde parle de Sambela pour nous, tout le monde parle Sambela. Même tout déjà, il faut excuser à l'imbisa, à comprendre que Moutou a salé aussi à mater, à salé par imprudence, donc à pardonner. Alors, justement, Moutou déjà va s'engager à pardon à l'indicé balangage à Mabé, n'a au conseil qui a tika pour les amalamté. Bolandi wana bakino balobeli comportement wana vraiment na bino ko bozana bizaleli. Ya bolandi cela baninga balangage à Mabé. Ceux qui va s'excuser pas na bino na likamoro a salio, eza vraiment malamté parce que tant on t'a présenté au excuse et nikoloba que a regretter na eloko wana et puis ça qui on en côté pour ça qui on en côté jamais nga ko présenter au excuse vraiment bozara na molimo ya ko pardonner mutu facilement mais ya ko répondre mutu ba maloba mabe na simata nga présenter au excuse eza malam tebo mais qu'un peu ko changer Kinshasa et l'équipe partout. Yango nde esalaka ke biso na bino tozalaka toujours na bomoko rubrique ya selfie jamais ezanga kanga photo seka moke pe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kaini la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez Ego d'idée, ego de la photo. Koka mwana Kinshasa ba pasteur mingi ba koma koluka ko initier basi na bango na musala ya bonzambe même si a bengama na ete. Magazine KNB to quitter sur terrain pour nous consoler na bakinois par rapport ya ba pasteur ndenge ba koma ceux qui a lu pasteur na église a rekomisa moi si na eto mwana na ye pasteur sans même bazwa appel ya reserver nzambe yango bakinois ba lobeli comportement wana. Bon, il n'est pas dit nécessairement parce que vous avez pasteur, il faut que moi on a pasteur et moi c'est comme pasteur non. Si c'est vrai, ça veut dire que moi c'est ça do wana ça va. Bon, ce pas ça dans on formé. Bon, là aussi, et là où ils doivent monter former, ça crée des problèmes parce que dans la tarif c'est la communauté. Ba passer à Mikolo oyo, bazali ba passer moko, ba wuki soit
na ba classe c'était il y a vraiment que bon mon avis que azali passer mais baza ba passer moko baza ko s'improviser bon yo baza ko s'improviser baza na nani na babitu mususu bango wana ozo mona vraiment bazo ko sala ba makambo wana mais le véritable passer toyebi bango na ba fou passer toyebi bango perisus non eza comportement moko ya bien te eloko wana ezaka don moko eyutaka na nzambe baforçaka nature te eza eloko moko ime oyo obotama nango don wana eza don moko nzambe apesa na moto abotamaka nango mais oyo bango bakomolanda mokili bakomosalela mokili mais baosala église basalaka makambo ndenge wana te soki etangamaki ya ye ye mpe akozwela na ndenge na ye oyo papa ne azwelaki so etangamaki ya ye te ye akoforce ndenge wana te ekomi sikoyo neti baosalela mokili no yaka osala église oyo yanga ekomi neti commerce na bango bazosala Nzambe aza être suprême o baedaka ete aza pena besoin conseiller te Nzambe azali roi oyo ba se prosterner devant et pe basala ka volonté na ye petangu Nzambe benga mutu ye moko so moni mutu azo salela Nzambe après azu mwasi na ye abakisi na bana c'est que ça so appelle Nzambe te là ba benga ngo et comme ministère mo social bayeba que na mokili toujours salela Nzambe mais le plus important c'est la finalité le royaume des cieux. Que servira-t-il à un homme de gagner tout sur la terre et de perdre son âme? Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Artiste et comédien Orlingo ma abeti lisolo ya groupe nae oya sika salingo ma Afrika. Eza charge te, eza musala na biso, tu bande on peut le loter, nga bando sa tête en 1998, donc fin 98 99, début 99, pas présent nga na petit mbote Kadiombo Marcel. Donc na kokuta wana Fiston Djinola, venanga V12 Pakaloui wana na fin 99 nde te ça la groupe Océan na ba venanga V12 Djinola ça tout le monde tu évoluer na fin 99 to à 2000
nde tokosala groupe saisai ngai na dino na fiston donc biso misato tosali groupe saisai ti lelo ça fait 16 ans donc ça veut dire na tambuli na sali pe moi parcours mingi na masolo yango donc na yebi yango na o na niveau nga na yebeli nazali kolote na pe na cité mais au moins na yebi na niveau na yebeli lelo soko bengani lelo un boulanger moko o azali ana expérience moko boye na compagnie na bango balongole lelo ba ko mama santé tozue mécanicien moko boye azaka na garage moya munene bolongole ba ko sala pe moi télé ne monke abongisa ataka ba boulon kaka asala atamo ba plaquette kaka pour les musala na pour vivre ya moni orlingoma na tanyo so asali na théâtre akotika musala ngo bongo te faut musala pe efutaye faut vivre pe na musala ya moni ke na ko ken pa bande ko nga ba ebele ba président ba ebele ya ba groupe na ko ke pe na beti koroko atana o na yebi tende ba oloba mais ba ozwa nga faut zala ta poto mais natali lelo na seli mutu 16 ans 10 ans et ba ingratitude abu et lo biso na sela mutu naza mobali il faut na bunda sikoyo na la de quoi je suis capable et on a créé ngoma Afrika bana mai msupe tozana bango batali ate olingo malgré ça na la tende ba ofinga malgré ça ne bongo mais na susa boulot na susa on va na baninga azalara ya mo ba mai msupe te ya to soutenir yo to cha quoi mais soutien les besoins ngai moko na nzambe nanga o nyoso ba ça pas muta mukili a décevoir yoka mais nzambe jamais ko décevoir mutu ya nga na boyi nanga lobi ekomelanga o li ba komona mone kuna ko maso ndenge nini tangu na souffle tangu na makasi tia na mibundela tika na milobela na boyi lobi kuna ve chaka kongo ya mbango artiste à danger e ko makuna nani nante ngaza na ngaja makasi tika na misela nani yango. Merci d'année vous avez toujours fidèle ya kolanda magazine lobela ka bino ba réalité à Kinshasa tokuta ina numéro ya sika ya Sari Mamba pe bobo sanate ke Kinshasa et l'équipe part. À travers la flamme par la com, devenons forts.